Bota la vidéo oyo bandeko nanga. Bota la bano nde baza ko bamba ba cadeau po baza ne sengote nde ba parents na bango ba pesi bango ba cadeau o ba linga kite. Chers parents, boye kolisa bana bino gratitude. Gratitude eza nini? Ezali ko sepela kozala reconnaissant eloko oyo ba pesi yo. Ato sepeli nango te. Ate ezalaki oyo bandaki kozela te. Mais tant moto a pensé na yo, apesi yo, eza temps na mbongo na ye, faut koloba merci. Oyo sans vous mentir, ezali mauvaise éducation. Les éducations ya mabe makasi. O ba parents oyo ba pesa bana na bango. Donc bana na bango bazo kanisa que bango baza obligé bazala na ba cadeau. Donc ba parents na bango baza obligé ko pesa bango ba cadeau, eza devoir, eza obligation. Non, non, faut pas que beaucoup la bana boy. Ata cadeau yango eza mabe, moi na fois loba merci parce que aux 8 ans ya ko penser na ye, eza sacrifice na mbongo. Ça c'est quelle éducation? Boy beaucoup la bana boy, eza très 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 mauvaise éducation. Bilo mo bolanda vidéo. Ça c'est quoi ça?